Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, toujours on a 4 à la personnalité TV pour la kosala, musala lelo, tolobaki, tokokota bongo na 4 bibwa. En tout cas, toza déjà na 4 bibwa pour la kolakisabino, ba parcelle au Bozala. Jamais de si, en tout cas, ba mbote ebele, na mama Doris le mafumu na gaz à la personnalité TV. Moi, si à motema malamu ba mbote ebele na Arlette Matoko liswa nzambe ba diva wa studia givwa maboko bank na 4 London si tuka ba mbote ya ebele na bino nyonso ba membre ya soutien à la personnalité TV. Sans plus tarder tozo kota déjà na 4 bibwa toza déjà na 4 bibwa tozo kota na 4 mapango pona kolakisa bino comment est-ce que mosala ezo salama. Toza déjà awa na kati ya bibwa, toza déjà na kati ya bibwa, donde na za awa, naza déjà na kati ya lopango, teron vide oyo, ezali lopango, donc eza lopango munenema, ba kati yango déjà, ba place mususu esi ekei, etikali teron moko ya vide ya munene pe rosepe la penza, bandeko balandi, donc ebandi esika o na telemi awa, eza esika ebandi na mur oyo, mais bazote kanda kute eza teron ya vite na ndako oyo tozotambola pona kolakisa bino esika yango esukeli eza vraiment terrain vide eza terrain ya monene penza kaka ndenge bozomona na bilili ebongo tozokende yango esuki awa esika o na telemi esukeli awa. Et soukeli awa, sans plus tarder, tozobeta directement masolo kaka ndenge ezaka na kati ya la personnalité TV. Webinde tobetaka masolo na ba papa na biso ba commissionnaire mbote papa. Mbote maman. Toza na kati ya lopango tomoni terrain vide bazoteka betano masolo na bandeko la personnalité TV terrain ngoza combien de mètres sur combien puis batie yango na combien. Terrain zali 12 mètres sur 17. Ils ont clôturé, ils ont plat, donc ils ont plat, c'est érosion, quoi. Ils ont épié dans la Katia Bateau. Bâti en haut, 30 000 à discuter. 30 000 à discuter. Est-ce que vous avez la nalikanisi penza moi mon keso ki ba suka na combien? Ben on va te mana 25 000. Te mana 25 000. Oui. Bon, bandeko balanzi na siro bozozwa déjà. Cadastré, ils ont un numéro cadastral. Il y a un conflit quoi. Donc kolonda konde azoteka. Oui, o etali courant na mai koto yo ezandi. Courant mai déjà, ndako yana courant prépayé, mai pezali. Donc c'est ça. Na siro bandeko balanzi bozwi déjà ba précision na etali terrain na biso oyo bozomona na bilili. Eza terrain moko ya malamu balobi courant ezali maipe ezali et bongo biso na kati ya la personnalité TV car ndenge to mesana tozobenga bino boya ebele toujours boya penza pona kotonga mboka na biso Congo kaka ndenge tosepelaka na bino tango bobengaka en tout cas na numéro oyo na baya d'écran na bino pozora mama Doris Lema abengaka biso esalaka biso vraiment ba bien donc tozobenga bino boya ebele bokota toza kati ya bibwa parce que ezaki bosenga na bino bandeko balandi ya la personnalité TV vraiment toza na bino ensemble tozosala mosala toujours na oyo etali bosenga na bino. Awa toza na libanda lopango na sur bomoni eza vraiment na route principale mutuka ekotambola malembe ti na kati penza esika lopango na yo ezali na sur bomoni mur eza déjà clôturé ndeka balobi lopango eza clôturé na sur bomoni yango vraiment tozobenga bino toujours tozobenga bino bandeko ba abonné à la personnalité TV en tout cas boya ebele bokota toza na kati ya bibwa toza toujours na kati ya bibwa lopango oyo bomoni
bazoteka yango ezali parcelle moko clôturée eza na bandaku eza déjà na bandaku sur bozomona na biluli eza na bandaku mais kaka ndenge nayebisaka na bino nga nayebaka masolongo malamu mingi te bato bayebaka masolongo mingi ezaka bongo bacommissionneur bango nde mutu bapesaka biso mpenza baprix bapesaka biso baprix mpo toluka toyeba wana tozolakisa bino nanu kati ya lopango ndenge ezaleli mpo bomona mpenza lopango ndenge ezaleli mobimba na yango na sur bomoni eza na bandaku eza clôturé eza lopango monene oyo eza lojoti ya courant ezali vraiment bavoisin bango wana mpenza bazotonga mpenza eloko moko ya makasi bavoisin bazali donc eza te ke ote na bibwa bato bazalaka te non na kati ya bibwa bato bazalaka masuro bozomona ya bilili sans plus tarder tozobenga papa na biso kande tosalara abeta masolo ma ava tobeta masolo tozotambola mpenza toketi na nsima bomona ndenge lopango ezali ndenge lopango mobimba ezali courant mpenza ezali courant mpe ezopela oui awa tokomi na nsima ezali nsima ya ndako na sur bomoni badouche ezali douche na toilette batonga douche na toilette na siro bozomona bino moko paysage pe ezali mpenza kitoko tozobima sikoyo tozobima te ma tozaka na kati ya lopango ma tozokoma nde sika papa commissionnaire azali mpo tobeta masolo na sur bozomona deja papa tozokontinue na yo toza na kati ya bibwa beta nano masolo na etali lopango oyo ya bibwa. Oui, donc tout toujours d'ailleurs Sébastien. Bato bayebi Sébastien eza juste un bibwa place bana oki bandai kwa robeta. Parcelle ezali 20 sur 20. Eza na 3 ndako ya 2 chambres salon et puis un studio moi dans la Katiera. Eza clôturé, dimension nango eza 20 sur 20. Ko nango atiaki 50 000 à difficulté. Papa, est-ce que vous avez na porte nyonso eza kaka ba locateur to eza na ba donc on a tous les locateurs. Tu as à peu près combien na ba porte ba futa $70 par mois. Donc $70 na ba porte nyonso. Oui, sauf que studio ba futa en $30. OK, yango bati yango 50 000 lobby à deux batteries. Est-ce que okiko zana mo likanisi moke na ndenge bazokita mo moke talaka tona batna ba confinement quoi. Oui, ben on va telema 40 000 hein. 40 000 ba voilà. Si reza le pongo eza ba problème. Non, ils ont prompté qu'on a onda zoteka. Tout ça sont des locataires. À cas de vente, tu bien encore envoyé, tu vérifier Mikano, ils ont lotissement, mais pas tout, ils ont un numéro cadastral. Donc il y a un cadastre, tu vérifier et puis tout ça les faire. Merci Ndeko Balandi, vraiment merci papa commissionnaire pour la précision. Il y a le pango nasir bozui vraiment la précision oyo esengela ki babi n'importe moko ba futaka $70 ils en a 3 portes sauf que studio ba futaka yango $30. En tout cas na sur bomona ba singa courant pour na kolobela penza te papa est-ce que mai koto yo eza nango na facilité. Oui, na parcelle voisine à pompe mai. Non. Parcelle kawe kami nango mai zaja ope miswana na mai donc bango kaka so mutazu ya bensitio mai koti balobi awa na kati ya lopango mai eza te ma pa ba voisin baza na ba pompe na bango ya mai donc soki penza osombi oza na besoin yo pe okotisa mai na kati ya lopango eza ngo problème qui po ba voisin déjà baza na ba pompe na bango baza tya na mai ya régie des eaux biso tozo benga bino kaka parce que ezala ki bo senga na bino bo baki tokoma na bibwa tokomi na bibwa en tout cas bande ko babonner à la personnalité
te bozala branché bozala connecté bozala scotché toujours na kati la personnalité bozala jamais déçu parce que tout ça la oyo ezali bosenga na bino na sir bino moko bomoni to bima libanda po bomona paysage ya Bibwa ndenge ezali. Oui, ça continue toujours sur la personnalité TV na Katia Bibwa. En tout cas, ezoinda mabe na Katia Bibwa na sur bisiko bomoni que ba voisin bazali. Ba voisin bazali penza ba nyonso ba clôturer ba tongi. Wana kuna na musika eza entrée. Donc eza entrée moko ya bien au mutuka et koya ti na Katia lopango. Bongo liboso nanga na portail oyo ya rouge yango nde eza à vente donc sans plus tarder tozo kota pour na kobeta na bino masolo tozo kota directement vraiment tokomi toza déjà na kati ya lopango toza na kati ya lopango onyos tu bozomona lopango eza déjà clôturé tozo tambola pour nous kolakisa bino lopango pour nous kolakisa bino pour bomona et lopango ndenge ezaleli ezana bandako ndenge ezana bandako courant ezali donc tobeta suma solo ya courant et j'espère bandeko balanti sans plus tarder tobandi déjà kobeta masolo papa tozo continuer déjà betela biso noko fanda na isa problème te betela biso masolo awa masolo ezandi. Oui, donc parcelle ezali na 2 chambres salon douche toilette 2 studios. Wana ba kolo lupango bango moko ka ba okiparato na ba locataire. Non, ba locataire. Parce que vous avez le canisi, il y a moi ba studio mais chambre salon, 2 chambres salon ba futa. 2 chambres salon ba futa en haut $100. Chambre salon douche toilette on ba futa en haut 70. Studio ba futa $30. Nasire wana bozui ba prix et bongo lopango zo mesurer combien de mètres sur combien batango. Lopango ezali 18 mètres sur 20 à tiers en haut 50 000 à discuter. 50 000 à discuter bongo masolo nango tamsu ya mwa suka tobi kezara nango lisolo ya mosombi na moteki mais lisolo suka pona yo koza ba ba 45. OK wana ezali 45 Première avenue à boulevard. Ils ont la première avenue, il y a boulevard, et babi bâti 50 000, souka 45 000. Mais dès qu'on a Sarabuno, ils ont les solos, il y a Mosombi, Namoteki. Et Mouton Soussaroui, Koloba Péboye. Mouton Soussaroui, Koloba Préboye. Et mais au moins, on attend au sololi, et Nandenge Moussousou Penza, Tozo Tambola, Tozo Laxabino, Wana Ezali Sima. Eza sima ndako esika wapi toilette ezwani ya libanda toilette ya libanda ya ngoyo na sur bozomo na bilili toilette douche ezali na ndenge ya libanda en tout cas lopango ya ngoyo tolakisi bino bandeko la personnalité TV donc tout ça là toujours ezaka bosenga na bino parce que tango bino bosengaka yango epesaka biso makasi toujours ya kotambola na siro bomoni ndenge ezali vraiment et tozobenga toujours bandeko ya oyo bozwi libaku ya kolanda émission ya la personnalité TV na Katia Bibwa en tout cas bo hésiter te bokozala jamais dessus na Katia la personnalité TV vraiment ba mapango kitoko yango to la kisibino boya ebele bozala toujours branché scotché vraiment na Katia la personnalité TV ne tombera jamais ti na ti. Oui, tozo continuer toujours na Katia Bibwa na sur donc naza déjà na kati ya lopango ma donanga epesi Prince Mokongo pona koloba ke lopango oyo eza na première position na makadam na sur bomoni bino moko bozomona comment est-ce que ba moto ba voiture
ezoleka vraiment eza lopango moya munene eza na ndaku ezali inachevé na sir bozomona et puis bokomona penza na bilili ndaku ezali inachevé. Sans plus tarder directement tozobeta masolo na papa na biso commissionnaire mpona kokende moi chaud kandenge ezalaka papa tozo continuer masolo na kati ya la personnalité TV betano masolo awa ezali bon awa ezali 28-40 nandaku ya 3 chambres salon cuisine inachevé le pan en dimension ezali 40-40. Tu as 2 possibilités. Tu as mobimba, tu as la possibilité au Kabolango. Donc mobimba nango ezali 250 000 adicité, 28-40 ezali 125 000 adicité. Donc il dépend de l'entrepreneur au Koya s'il y a possibilité aux mobimba aux huit sobe bakatela yo bakateli yo. Papa betano masolo eza lopango mo eza na problème te po eza lopango mo eza vraiment na makada mais eza problème. Non, ils ont un prompté, le pango on a sombi saka femme moyo, maman Lisa en France. On a mis tout ça dans la kin, et moi pas été bien naé. Donc c'est sans problème. Au bazar, belle famille naé. Ils ont un prompté. Ok, bandeko balanti à la personnalité TV babi lopango. Ezali nanda ko obomoni ya munene, ezali inachevé. Bazoteka yango tozotambola. Poto la Sabino lopango balobi ezali 40 mètres sur 40. Na sur bozomo na bilili bino moko lopango eza vraiment monene. Wana ezali ndako o ezali na chevet. Na sur eza ndako moko penza ya monene. Tozo tambola toujours pona kolakisa bino. Balobi batiango 250 000 à discuter. Ezali 40 mètres sur 40. Bâti yango 250 000 à discuter. Balobi eza na 2 possibilités. Donc ezo dépendre kaka na yo muto kosomba lopango eza na 2 possibilités. Bakoki kokata yango 20 mètres sur 20 et bongo na wana bati yango 125 à discuter. En tout cas nyonso nde tozotambola toza toujours na kati ya lopango. Toza toujours na kati ya lopango penza tozotambola nde poto la kisabino grandeur ya lopango courant pe ezali ba voisin pe na ngambu kuna na sur bomoni ba zotonga déjà eza vraiment na emplacement moko ya bien lopango ndenge bozomona na milili na kota penza ba commentaire obele te ma tozotambola poto la kisabino lopango ndenge ezaleli e bandi na nzete ya fleur wana obomoni na bilili e bongo yango ezokende tozotambola poto la kisabino tozotambola toujours poto la kisabino wana nyonso obozomona na bilili eza toujours kati ya lopango. En tout cas lopango ezali monene penza eza na emplacement bien eza na première position. Ya prendre c'est vraiment tozo benga bino boye belé na kati la personnalité TV jamais bozala déci tozo tambola pona kolakisa bino esika lopango esuki tozo tambola esuki ti na coin ya paipai wana ya nzete wana ya paipai obozomona obomona bilili et après ekei et continuer siko boye ti na makadam ti penza na makadam donc on nyos to bozomona eza terrain moko babe eza 40 mètres sur 40 awa soko to sombi eza lopango ba projet au sala ba projet kitoko. En tout cas eza vraiment na venu pe munene awa tozobima déjà tsaki na kati ya lopango tobimi ba voisin bazali oza avenue ya munene au bomoni na suro bomoni déjà donc to salikara appel na bino na simananga na suro bozomona na bilili mituka ezolekana vraiment ezolekana ka ndenge bozomona na bilili esika moko ya bien oyo mutuka ekokoma na facilité. Tozo continuer na kati ya bibu en tout cas ti tozo koba et siko na telemi na mopanzi nanga eza na ndaku ya jaune
bazoteka oyo limite na yango ebandi esika oyo na telemi ekeiti na mirwana kuna obozomona na bilili yango nde kaboli ndaku oyo na ba voisin. En tout cas wana eza bongo paysage eza avenue ya munene esika wapi mituka ezokota ekoti eti na kati ya lopango na yo ba voisin bazali ndenge ka bozomona na bilili. En tout cas ba voisin bazali eza esika o batu bazali to bandi kopusa na mwa malembe oui na siro bozomona ba voisin bomona ba voisin ndenge bazali forage pe wana o bozomona na mosika bana bazotoka mai. En tout cas mai ezali eza pene pe pour ki ko benda mai na osoro sombi place oyo beti pe forage na beti fara. En tout cas tozo kota sko na kati poto la kisabino bilili ya lopango na biso toza deja na kati ya lopango wana tozaki libanda maintenant mama toza na kati ya lopango na sur bomoni lopango bozomona tia na bilili ndenge lopango ezali bozomona deja kaka ndenge toyebisaka na bino donc tobandaka libanda tokotaka na kati bozomona wana ezali douche ezali na toilette bozomona wana ezali mur oyo séparé biso na ba voisin na siro bozomona deja ba voisin bazali bazotonga penza bazotonga. Donc tozobenga bino kara tozobenga bino bandeko balandi boya ebele sans plus tarder tozobeta déjà masolo na papa na biso papa tozo continuer toujours beta masolo awa ezali bon awa ezali dimension lopango ezali 11 mètres sur 20 na deux portes à la locateur chambre salon ba tiango comme 20 000 à discuter 20 000 à discuter plafond na bango eza boni ata tolobaka eza likambo ya mosombi na motekema bino pe ba courtier bozara pe na moi idée na o etali plafond. Oui, plafond na eza 18 000 plafond na e balobi ezali 18 000 papa obindaku eza ya balocataire na ebité soki oza na moi likanisi na moi mokie soki ba futaka pe combien. Bon, bah, faut à 50, hein? Chambre salon 50, bah, faut à 50 par mois. Ok, balobi lopango yango yo ndako ezali bandako ya chambre salon bah faut à $50 par mois, $50. Donc courant ezali mai bomonaki déjà na libanda babendaki forage esika pe bandeko bazotoka mai donc yo poza na facilité osala forage na yo pe obendisi babi ba tuyau vraiment eleki eza pene en tout cas oza jamais déci courant yango wana bomoni logette ezali ok penza tozobenga bino kaka boya ebele toza vraiment na besoin na bino wana ba voisin na sur bozomona ba voisin ndenge bazotonga. En tout cas bibwa oboye bakakala ezele lote. En tout cas batu bazali ba voisin bazotonga toza pe na venia munene. Donc tozo benga bino kaka tozo koba ko benga bino bande ko balanza la personnalité TV vraiment mbokelengi na kati la personnalité TV tozo koba ko benga bino boya ebele bozala jamais de si benga toujours na numéro oza affiché na ba écran na yo ozwa mama Doris le mafumu na gaz à orienter comment osala pour que okutana na ba commissionnaire. Oui, ça continue sur la personnalité TV na kati bibwa toujours toza déjà na kati ya lopango. En tout cas to bendi imonge libandate parce que to kimi makelele eza place moko commercial musique ezobeta bateros ezali tellement mwebele. En tout cas makelele yango to kimi to bandi directement na kati pona kolakisa bino na sirwana bozomwa bilili les 4 coins il y a parcelle na bino en tout cas penza na sur bozomona provane donc ba metuka ezali banzela bien ezali mituka eza na kati ya lopango voisin pe ye wana bozomona déjà na bilili kande na lobaki bibwa ya kala eza bibwa ya lelo te
ezali na ndaku en tout cas eza première avenue na boulevard wana ezali bazobengela no les 4 coins ya lopango bomoni ndaku ndenge ezali eza déjà na ndaku courant ezali pona kolobela lisu makambo courante na sire yango esali que to kima penza makelele poto banda directement na kati sans plus tarder nazo kota déjà papa na biso courtier abeta masolo papa poussana to beta déjà masolo et tozo continuer toujours na kati la personnalité beta masolo a ezandengini. Bon, à Ezali, le pan aux dimensions en Ezali, 16 mètres sur 20. Il y a 3 chambres, salon, cuisine, un petit véranda, parcelle clôturée, et la première avenue à boulevard. Prix dans le 50 000 à discuter. 50 000 à discuter. Bande ko balanda la personnalité TV à 2 fois, bazaka curieux, balingarbaye, bapé, moi plafond malgré tout bisara bango. Bon, nyos tout est discutable. Ba discutera kaka to poussa na momuke, poussa na ka. Ma bango balingara baye ba er moko prix final na bango eza combien ba suka ndenge nini? Ba suka na combien de temps na Autema 42 000 parce que tu vois mutu modo saï de banaye. Parce que na 42 000 malgré mon réalisé té. Donc avec 42 000 à faire égo salon. Siko awa eza ba kolo lopango to ba locataire. Kolopan, c'est une maman, c'est une vieille maman. Aza pas moi na Ipen. O ezaka ban ba koko na enda tia pour garder le pan parce que l'autre kango après ma santé pour être traité en Afrique du Sud. L'autre kango. Pas que le soin médical donc le document tout ezali et un certificat. Donc un certificat. Oui, bandeko balandi à la personnalité wana boyoki papa na biso courtier yende abeti masolo abibati 50 000 à debattre masoki muto na 42 000 bakozwa mbongo ka ndenge na ebisara na bino en tout cas soki moi si bazo discuter et bongo pona nini te lopango to discuter atoko discuter tina ti tozo continuer bazo la kisabino bazo benda penza na bilili en tout cas boya ebele commentaire ya makasi ya kotia ezate nabi ezali esika moko o ezali commercial yango to kima to bimi na libanda pour relaxer bino environnement comment est-ce que ezali na siro bomoni ba maison eza vraiment ebele na place oyo nzela pesa est bien na sur bomoni nzela esika wapi mutuka ekokoma en tout cas toza vraiment na bosenga na bino tozo benga bino boya ebele bande ko balanza la personnalité TV borozala jamais dessus ba voisin bangwana bazali donc tozo benga bino toujours boya ebele toza vraiment na bosenga na bino boya kotongela biso Congo na ba norme na bino obino bolingaka. Merci ya trop na balandinyo soya la personnalité TV ba abonné fidèle vraiment na pesi bino ba merci ya trop pour na nini te vraiment na papa commissionnaire oya disposer kingonga na ye elongo na femme noire femme africaine pour na kotambola kolakisa bino babilo kwa kitoko. Merci ya trop na papa commissionnaire. Merci ya ebele na metiti ma ingénieur azala ki on a toujours na sima caméra pour na kozula bino ba mapangu ya kitoko pe merci na bino nyonso obolanda la personnalité TV en tout cas boko ba ko s'abonner le plus sende bozoko ba ko s'abonner ndenge bozoko ta ba demande en tout cas tozo sela bino mosala kitoko ka ndenge bozomona ba merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu. Merci ya trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe pourquoi pas ba Diva Westwood ya Givwa mama boko bank na 4 à London City sans oublier mère boss mama Doris Lema Fumu na gaz ya la personnalité TV moi c'est mon thème malamu en tout cas ba merci ya trop na bande konyoso o bazolanda o bazo consommer toujours la personnalité TV pe bazo ko bakotala tozala kibongo na kati ya bibwa penza na suro bo sepeli ngana bino tokomona na prochaine émission.